Bonjour, bonjour partout, vraiment bozali partout bolandaka biso, oh vraiment bolandaka chaîne nabino ya NJ4 Cadence TV, bozape zape te, bozala toujours wana, bozala wana vraiment bozala branché parce que lelo vraiment boko sepela. Taka émission ya biso ya lelo émission ki zoba zoba. Donc tozo simba nyonso lelo, tozo toucher moutounyosa oh vraiment bi libanga za molilia oh tu vraiment ai dans vedi penza ezui quand de boss na parti libonda saloba par rapport babi pesa makambu ozwa makambwa boss na parti libonda mon boss chéri vraiment ba gros bisous à toi partout ozali partout ozolanda bana na yo taka acha mon pépé ah babi coach a fula tala te azo coaché a coachani na mbisi lopesu ni na mbisi na mpepa sika balobi bana ngo bae mabe donc bae mabe bae na ba brutalité mo boya mabe hein ba no nyonso tu ya chaîne na biso siège na biso mobimba ya NJ4 Cadence TV ba nyonso bolandaka biso ba bonsoir na bino ba bonjour na bino ça dépend ka ya temps écoutane libino nazanga mon côté na plateau nazana ba invité d'honneur na ngai vraiment na benga na pitaka na pesa ba honneur quoi ba brassard hein ba double honneur ba bi oh boya bango asala mokili na e mususu doni na mbisa ndimi bango ye mo papa social andimi bango maman Sandrine Mbala babi moi ça choco les courtes jambes bien chargées babi o benda jibalo ba vedi mangambango bandi quoi hein maman Cathy fille de grâce sommet des sommets bana baye vraiment baye bon on a présenté binono na présenté binono bango parce que mon peut pas si hein à mon côté naza vraiment kandé na ebisi naza pressé à copier ces micros hein. Bonjour. Bonjour maman Nina. Balana so ba Hollanda biso baza aposa ba yeba kombo na okopesa ba kombo na. Ngande Julie Julie Ntsala obino boye biye. Mama eza ko inda na plateau babi mo pepa si ke koti a nouvelle vent hein et koti na NJ4 Cadence TV babi bo cadence kaka ndeka mambango ezalaka. Bonjour. Bonjour maman Nina. Loba mso kombo na yo. Kombo na nga Nanusala. Ah, Nanusala. Eza koinda. Cameraman na ngai pe Moïse, hein? Moïse taka e babi cameraman na mwana muke. Aza sima caméra yende mto sala ba image ya kitoko vraiment botalaka. Bino moka boye binde kenda. Bon, toza vraiment na débat na biso ndeka tolobi débat na biso ya kizoba zoba. Vraiment tozo simba nyonso tout, tozo simba social, tozo simba politique, makambu nyonso tout vraiment ozo le kana mboka. Vraiment lelo tokolobela yango na tuna vraiment invité nanga mama Julie ba pression eza ndenge nini to koki koloba nini pona makambo ezoleka na mboka surtout pona makambo ezoleka na zando okoki koloba nini. Bon maman Nina nazo regretter pe ça passe na motema bino mo bomona ki kende batu bakufaki bazo bombela biso kutu ke batu bakufaki 5 batu bakufaki boye bazo bombela biso yemo gentina mona makambo sale. Et maman Julie jusqu'à là gouverneur, c'est gouverneur de la ville. Donc faut passer par respect, il faut bien gouverneur gentini ngobila. Bon to boy ko benge bongo te hein. Minute to na kanda. Biso ba peuple to na kanda ya makasi. Donc moi ko to lo bezatin. Donc kanda pezali. So no tande batu ba kufa. Longa pena ko kipena beti li ba ko pena kufi. So no ta osko ba bo mama ba sele lo côté. Emso ki ne ka zandu po teka hein. Donc ba nyama kute. Neti ma mukolo bo sele ni po ba bo mai. Donc ya ma bezali pena do ma bezali. Bino mo webi ka peuple na biso va to bima fotolia. Donc votre tambola be fotolia. Siko nde to tambola be loko ebima te. Nyonso tu ba kanga. Sko to sani. Mais je ma bé vraiment méchant na moi ma Julie déjà ça na méchant. Ta la télé en kilote. Ay la kanda binda ça la kanda ma bé. To ke suna ngamba ma nunu sala. Eh maman elle a zo banga. Maman, to lingi to lo baboy.
mokonzi ya mboka atayela biso likambo oyo papa Gentini Ngobila atayela biso likambo oyo monde ekufi zando ezokende na kokufa bana baotanga te classe eza te nzala na mboka Kongo eza mutu avalia fo to di jour siko bato bazobima te bopesaki biso 3 mois déjà ekoki mpe eleki tokosuka wapi tokoleka wapi na mboka oyo donc pasi eleki tozokoka te bakonzi ya mboka botayela biso likambo oyo bokotela biso likambo oyo président oyo tovotaki bato nyonso bavotaki na minute oyo ozotala ozomona nde tozosufri na minute oyo marche ya makasi eza na zandu balobi ke il faut ye kaka alongwa bon Kabila nde fo azonga toyeba te tozokende wapi tokokufa tozoyeba te mboka ngo vraiment soki tozokende wapi na minute oyo toza na plateau marche euti koleka na niveau ya 10e ri kino na ville kuna balobi vraiment bana wewa basali marche mais c'est grave so bana wewa basali marche balobi ke président ya kala zonga vraiment o penza bavotaki na balingi na bango lisusu te parce que respect belé na président de la République Fatih Béton respect belé vraiment pas papa Tomonique ofandi trop ozo lobelo comme côté téléma vraiment hôtel absolu vraiment likambo vraiment hôtel absolu likambo o ndenge ezoleka parce que na Congo awa to vivre na to 10 jours na zando wana munene koti sera combien par jour ba mamé belé ba famille est belé ba boko la kabana bango na koteka ba garçon be baza ba coopérant ba saka ba cop na bango parce que ba lesa mabota basi na bango ba futa bandaku lelo déjà 3 mois ya confinement déjà basi ba uti ko lekisango o eza 4 mois tozoke ba vivre ndenge nini ba ko futa bandaku ndenge nini vraiment papa Gentini Ngobila ministre gouverneur de la ville tel abiso vraiment likambo oyo tel abiso vraiment likambo oyo mama Julie par gouverneur de la ville Gentini Ngobila azana libota à vivre dans la société vraiment conseil na yo oki koloba na ye na sujet makambo ya zando oyo oki koloba na ye bon ngana ko koloba boy etake mwasi puis pas à mwasi na bana na koloba boy donc ba arranger pa bazongisa zando ndenge zaki zando ya kala donc bazongisa makambo zonga bien batikela biso biloko na to ya bien donc bazonga penza normal donc pour makambo zoki na okufa tout le monde va au fin du monde écoute loto chamatai babi mwana kitimbu babi yonde kolo ba solution to ebite soki apocalypse nde yango ezo salama mama nunu sala olobi nini na lobi pona papa na biso Gentini Ngobila ameka kolimbisa peuple congolais azongisa mamundenge ezalaki na nzela ba classe ezonga ba église ezonga donc ba marché nyonso ezonga na kimia misala nyonso ezonga na kimia aza papa yoka ba mama na ndenge bazolela bon limbisa yoka mawa ona lingena lubaka yango wana papa Gentini Ngobila gouverneur de la ville vraiment Gentini Ngobila yomoko oyebi ndenge bama oyoki ndenge ba mama na biso balobi oyoki vraiment ba posa mitema na bango en tout cas meka un peu ko revoir likambo oyo décision oyo papa ko koloba na bana ete ke o akoboya asala mokili na ye vraiment est impossible boss na ngai pati libondas acha mo pepe papa social tel abiso likambo bana pe ya fondation NJ4 bazolela po makambo etambola bien po fondation NJ4 et ya na ba donango et senga pe awa fo ba aider bango awa fo ba fongola makambo po ba douane koma bien makambo te koma bien po ba don e uta kuna na mikili ya poto e ya awa ezo senga vraiment bo faciliter bango tâche gouverneur na biso yoka ba mama babi bazo senga yo pardon vraiment boyo kana bo vanda penda bino na bino entre gouverneur de la ville Gentini Ngobila ministre vraiment intérieur na habité ba guerre ngo po eza FCC na batu ya cash nde bitumba wana ezosenga ke biso peuple to souffrir na kati ya bitumba wana en tout cas vraiment tozoyeba te vraiment tozoyeba te mama na biso Julie lelo vraiment to bien mission na biso ezaki zoba to ebite soki pona
fondation na biso ya NJ4 ya boss na biso Pati Libondas vraiment olinkolo ba nini pona boss na biso pona ba action ndenga uti ko sala na Angola na Congo AP ya salaki vraiment olinkolo ba vraiment bon bonsoir Belé na coach Libenge babi ende Libenge toujours à coach Rabana alemba bana te mama mama nina yimo comprendre kama monde eleka babe kuna ngoleza yako yinda debe koti bana bandako na ba do bisike bele ba debe koti donc merci mingi pe Pati Libondas babi ende makambu na kino ba ende makambu na ngola mingi kuna na Paris donc makambu ndezali donc ba merci bele pour ça ya malamu ya mabeza te onga na mona ya mabeza te manina. Babi boss Pati Libondas Mkonza NJ4 Cadence TV babi Jojo Mangwis elongia tembea babi talaka yo babi yonde makambu Ozias Biasumba babi yonde makambu babi yo vraiment makampo mona nina mbisi penda zongenga boy eza bongo vraiment Rigan Makese le merveilleux balobi yonde pendande makambu Esther Boulantoul talaka yo babi coach babi yondo zo coaching makase eza côté na yo mama ya biso nunu vraiment ndeka mama Julienne auti koloba okoloba nini pona gouverneur de la ville na biso pona fongole la mama makambu afongola vraiment mutema po makambu mboke marché penza bien bayoka na conseil nyoko pesa bon nalinga na loba bakonzi ya mboka boyoka na bofongola mitema bosunga biso so bosungi biso mambu pe tambola bien donc nzamba yoka mawa kitisa mawa na ye na kati ya Congo soki mawa ezate Congo eke na kokufa mboka eke na kokufa nzambe yoka mawa fongola makambu fongola donc tout kaka bawe kangamaki efonga manakati ya Congo o nalinga na loba yango wana mama nina mama na biso nuno ebongo pona fondation na biso ya NJ4 ya boss na biso Pati Libondas olinko pesa un peu conseil tala kaka soki ba douane za cher boss ba koka kotinda biloko te po ba aider ba tout tala kaka biloko ana edaka batu esunga ba mama o baza ba veuve esunga ba orphelin boye pona boss na nga Pati Libondas acha mon pepe papa social o azo fula na minute oyo papa kolemba te sala ka ndengo zo sala wana nzamba kofuta pa zo continuer ka kofuta yo bon na pesi ba mbote na ba onyos bazolanda ngai molobe na bino eza ngai na nusala na Cadence na NJ4 Cadence TV ba mbote na bino ba gros bisous ba o ba yebingana ba o ba yebingate ba mbote na bino ba mama nga to bazana ba poto ba mbote na bino o na lingeka na loba yango wana Jomas Masikita yo moko moni penda mupepa sika babi NJ4 Cadence TV écoute si mupepa sika oza première émission na bango vraiment ba sali boko mona bango vraiment ba ko améliorer musale ko kendeka toujours likolo Niclette Neymar de la presse yo place oza ba mbote belé na yo na pesi susu famille bojonga mobimba mbote belé comme na suka ya émission na biso tozo chiter vraiment na suka ya émission na biso to kotiki la mama Julie moi quelques paroles azana moi batu na pe moi mabanga na koko loba vraiment bon maman Nina merci pour la parole bambote na nga belé na ye moko toujours kaka coach Libenge Pati Libondas bambote belé na mama Kati sommet de sommet mama yo la lisabana mama yonde makambu Nathalie Sukuna la Belgique ye moko kajou de color babi yonde makambu ye moko père no Pati azana kajou de makambu wa mbote belé mboba donc na pesi so mbote belé na ye moko Patricia Kumasamba babinde mama bana yende mutu ave asibana bambote belé ka yangwana na pesi minyolo bisa. Ouais, bambote vraiment ya trop bino nyonso bolanda ka chaîne na biso ya NJ4 Cadence TV ya boss na biso vraiment Pati Libondas bo zape te bolanda vraiment esengo nanga vraiment za makasi pondenge bolanda ka biso ezo pesa biso vraiment courage isu ya ko travailler ezo pesa biso susu esengo na ndenge vraiment ba soutien na bino ndenge bozo soutenir biso
vraiment ezosala biso bien ezopesa biso makasi bambote ebele place nyonso tu boza bagros bisou na bino na vie na ngai vraiment aimé dollar na kati ya Grèce na ye moko lisusu chancelier de Paris bambote na bino ebele bozalaka wana restez toujours branché na chaîne na bino ya NJ4 Cadence TV.